Ah, hey, Fidèle Story na Kinshasa. Hey, hey, Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Merci Naba Fidélien. Merci Naba Fidélien Nenyoso. Fidèle Story yangoyo. Bozota Lato. Bozota Laté avec moi. Votre humble serviteur, le président Fidèle Dimoto Nzambe, Toyo Lisusu, na film Oyo, histoire choquante, histoire de ma vie. Film oyo bandeko na nga ya basi, film oyo bandeko na nga ya mibali, film oyo ba mama, film oyo ba papa na ngai, pardon tolanda yango na bokebi nyonso. Film oyo histoire choquant, ezali film moko pasi, ezali film oyo ekopesa bato ebele ba conseil. Oh nzambe na ngai Jackie Zela, pardon. Jackie Zela ngai na expliqué yo. Jackie, hein, Zela te bébé. Zela, na expliqué yo. Hein, kokinote. Ozali boma. O m'a expliqué nini? Na nyoso to nga na moni pele na misu na ngai moko. Kobe ngai boma te boni boyo ko ozandumba. Ndenge nous vraiment ko tromper ndeko na mobali boy. Hein? Yaya. Ozali boma. Ni na ngobo, ni ngozo betanga boy ko, ni ngobo pe na yo. Na lembi pe na yo. Yoka. Ozana idée te na oyo nga ya traverser na vie na ngai. Oyebi te poni na komi boy po na za ko agir lelo boy. Hein? Kende. Zoba. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mbali, pardon. Ko juge film oyo na débite eza histoire moko ya bien. Landa film oyo na bokebi nyonso. Ba mama na ngai, ba papa na ngai, pardon. Film oyo eza bien. Film oyo eza na ba conseil ebele. Première partie ya film oyo. Film oyo eza kaka na deux parties ya pamba. Histoire choquant. Hey. Simbanga na ndeko na nga ya mwasi. Zela ozoloba mineke akotaki na ndako pe akuti ona mobali pena na mbeto yango nde ozoloba akuti o pena mobali na mbeto. Zela tuna nano na tuna ka boye esa kote mna na action pena na action c'est mna boza na action pena bino mibali yebisanga na nobetanga lisolo est-ce que abukam no na yo. Est-ce que beaucoup de bino? Est-ce que beaucoup de bino te? Est-ce que ça problème na bino? Est-ce que ça problème na bino penda ya koya ko jigenga na bise mna fa bo bima boka nga porte problème za nini? Ça faute na koloba ngate o. Ngate pardon koloba te. Alonga kuna eza faute na yo. Bébé kosilikate. Désolé to bosa ka ndeko nga porte. Kosikate eza faute na yo ti. On m'a dit problème na yo eza nini? Oli ko loba ne trop. Oli ko loba trop ko gaga nga trop. Moi ça la bongo te. Na so banga ta ko loba na ona te. Bébé. Na lingi na loba boye yebisanga vraiment. Est-ce que pende eza penda solo penda? Leki ya mobile na ibna ukango penda na mobile musu na mbeto. Yebisanga vraiment. Tala na occupé binoté. Ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali, film oyo ezagu. Film oyo na dédié yango epai ya ba fille mère nyonso bana basi oyo babota. Na dédié film oyo epai ya ba amoureux dessus, bato bazwa ba choc, bato bazwa ba problème, bato baza na histoire na bolingo, bato ba escroquer bango l'amour, bato oyo vie memela bango ba réalité ebele. Film oyo ezali histoire choquant, bandeko na nga ya basi bandeko na nga ya mibali
nana ngazo ganga ngaboye ezali ka ndeko na mwasi te adi nango ezo marché te na ye vraiment boye oh oyebi te nde bongo alangwaki ndenge ozomona ye wana ayaki lobi quit donc lobi soki ba 0 heure si ba 1 heure donc quit ya kosakana te quit ezo continue ye bon quit yango départ ayaki depuis 20 ans sur 1 heure ti sikoyo ye quit na eza bongo quit na ye lamukaka ti ntongo nakangaki ye photo nakizio ba video désolé oh désolé alinga sukulaka maboko ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali pardon bo juge film oyo te film oyo eza bien yo lingo bisaki azaki ya olangwa te nayebaki te o ngaka sete aza kolangwa aza na mutu na kati ndeko na ngai ya mwasi vi oyo vraiment vi tozomene oyo mpenza vi mabe vi mpenza oyo tozomene vi mabe nzambe asunga biso tozwa mabala o asunga biso vraiment tozwa mibali ya serie ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tolanda filme oyo eza gu filme oyo eza kitoko merci na bafidedien ne nyonso ndeko na ngai mwasi nga penza nde omoni nga boye makambo libala nakobala te yaya nga ndenge ozomona badeception nazwi na vie nazwi na vie eleki ata mboko na mulai yaya nayebisi yo badeception nazwa na vie na nga somo tala mwana mwasi oyo vraiment yo ngo bake badeception eleki ya biso toza bato toza na bahistoire choquant nani yango wana kota o nini yango susu o leki ya mbali na yo aye naye kozongisa saki na yo pesa ngai lipapa na ngai mutu akangaki mwana mwasi na mobali na mbeto ye wa ye aye kotikela ye lipapa aye kotikela ye saki apesa ye saki na ye ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali na bondeli yo pardon mama na ngai papa na ngai landa filme oyo kojuge filme oyo te na début katikati ya filme oyo eza histoire choquant filme oyo ekolelisa yo ekolelisa bafille mère ebele ekolelisa bamama ebeli papa na yango saki no yango anapesi yo ta ndenge obonaki ndenge omoni kade opesaki nga tolanda yango na bokebi nyonso filme oyo eza na deux parties yo mpenza olingaka mpenza ndeko na nga mobali oza mpenza ta des autres oyo osalaki pardon kende saki okokende na ndako te kende na ndako kende vraiment na posala tikala kimia kende na ndako pardon amaka na considéraka lokola ndeko na ngai ya mwasi na nyonso osali bana na kuto na mobali na mbeto pe oza mwasi chéri ya na ngai ya mobali mais oza penda ko s'inquiéter pona yango te est-ce que mdozo trouver ngo normal tolanda filme oyo na bokebi nyonso na moni penda kala posala beteli solo ya vie na nga betela ye alingi histoire tikala betela histoire yaya vanda na betela histoire choquant na betela histoire ya vie na ngai histoire ya fide bisoki na tie awa na TV bandeko na ngai beaucoup lila histoire ya mama moko azolanda ngai soki totie yango lokola émission ndeko na ngai na télévision okoyoka mawa na bete histoire beta tikanga o nayebisa yo yaya beta histoire ya vie na yo bato bazomonaka biso tokoma basi ya lokolo moko basi ya mutu likolo basi tokoma bandumba toboya mabala
bayebi te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali landa histoire choquant histoire oyo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali ekolelisa yo mwana mwasi azali kobeta siko histoire ya vie na ye ndenge nini vie na ye ekomi nango ya kichel ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali bandeko na biso ya basi ebele bandeko ya mibali ebele ozali komona na nzela akoma kuluna akoma ndumba akoma kosangisa mibali ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oyebi passé na ye te mwana mwasi mosusu oza komona aza koza mobali na gauche moko na droite moko na gauche moko na est na ouest ndeko na ngai ya mwasi histoire passé na ye histoire choquant na ye ndeko na ngai ya mwasi oyebi te ne juge point tozwi film oyo po toteya bato ebele film oyo po tozongisa mpe bato ebele babungi nzela na nzela ya solo ndeko na biso ya mwasi oyo bakutaki na leki ya sheri na ye na mbeto na mobali mosusu evandisi leki ya ndeko na ye leki ya sheri na ye alobi vanda na betela yo lisolo vanda yo moto ozolanda ngai na tv olanda lisolo oyo ndeko na ngai ya mwasi lisolo oyo ndeko na ngai ya mobali fidèle story ekoteya yo ebele tozali komona babiso oyo ndeko na ngai ya mwasi bashoke tozwa na nzela ya bolingo bashoke tozwa na nzela ya famille bashoke tozwa na nzela ya barelation bashoke tozwa na bakartier na baveni surtout bashoke tozwaka na mboka ndeko na ngai ya mwasi soki nabeteli yo lisolo okobandaka kolela okobandaka komituna mpo nini moto aza kovivre mwana mwasi azobeta lisolo azoyebisa ndeko ya mwasi azoyebisa leki ya sheri na ye ya sika nalingaka jo moko nini yango esepasaka nini yango elekaka na bolingo oyo po ezongisa mwana mwasi na vi ya kindumba nini yango esalamaka ndeko na ngai ya mwasi fi wana na quartier na bino ozomona koma mutu likolo parfois apesaka mutu moko confiance parfois atiaka sérieux azalaka fidèle na ya Johnny azalaka fidèle na ya Patrick azalaka fidèle na ya Moïse me makambo amona ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali film oyo eza gu film oyo eza kitoko film oyo eza gu merci na bafidélien merci na bafidélien ne nyonso fidèle story yango oyo bozotala to bozotala te avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste, cinéaste, le grand manager et la star du moment. Merci à mon cordon, papa Alex Mouyamba. Merci à mon cordon papa Alex Mouyamba à maman Yolande Loukeba de Fidédiane et à Solo merci à commandant Arsène Toutana commandant Arsène et à maman Marianne Matondo merci à maman Marianne Matondo Fidédiane et à Solo Tikana Pesa merci à mon CG papa Daton Tayele Daton Tayeli fidélien ya solo merci naba fidélien merci na José Abatoa José ayo ya ngoyo José Abatoa fidélien ya solo merci à vous merci à Espoir Ilunga merci à ma fille chérie Serfi fidèle de la basket
prometteuse. Toza toujours na kati ya film oyo. Titre ya film oyo ezali histoire choquant, histoire ya pasi. Histoire oyo tolanda yango awa tomoni ndeko azobeta lisolo toujours na kati ya supermarché. Ndeko azobeta lisolo toza na kati ya lisolo tomonaki na début ya film mama moko abengaki nga président Fidedi film ebandi mabe na yebisi mama zala calme film oyo eza histoire ndeko na ngai ya mwasi histoire yango yo vraiment chérie na sepeli vraiment tokomi vraiment zala calme surprise avant ngo pesa ngeza nini oui nena le bagage da surprise eza surprise o kanga miso kotala te eza surprise wow bébé si moi yango toza ensemble na bolingo yo pesinga amour na zo epano na zo epa ya moto moko te fi na ngai eza lokola ezalaki liboso te oza mwasi moko malamu ochange histoire ya vie na nga merci chérie oh anniversaire na nga moko tu nabosanaki eza anniversaire na nga merci vraiment bébé merci chérie na nga oh bébé ezalaka moke ezalaka mpo naza na nga na bamoyen te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali histoire yango yo histoire choquant histoire ya pasi ezalaka deux parties kurate film oyo te histoire choquant ezalaka deux parties ya pamba kurate yango te pardon olingi ozwa yango avec beaucoup de détails kota na kati ya chaîne YouTube du moment Fidèle du Mauvais TV Fidèle du Mauvais TV tozali ko s'abonner partout massivement ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali ndeko na biso ya mwasi oyo azobeta histoire ya vie na ye tolanda yango ndeko akutanaki na mwana mobali oyo bolingo ezalaki apesaki ye fidélité apesaki ye confiance mais nini ekomaka mpo lelo ndeko na biso ya mwasi azonga na kindumba nini esalamaka mpo lelo ndeko na biso ya mwasi azonga na vie ya kitchel na vie ya désordre tolanda filme oyo na bokebi nyonso pardon bafidélien histoire oyo eza goût filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût merci na bafidélien merci na bafidélien nyonso fidèle histoire yango yo bozotala to bozotala te groupe cinéma Fidèle du Mauvais ya ngai moko président Fidèle du Motonzambe tofungoli baporte olingi osala cinéma olingi oyekola cinéma olingi osala théâtre ya qualité bafilme vrai ya kitoko loka totala filme oyo histoire choquant benga biso na numéro wana ndeko na ngai benga biso na numéro wana oyo ezali na 90 74 50 400 recrutement eza nango ofele recrutement eza nango gratuit ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali yaka osala théâtre ya solo oh chérie na ngai boni yo oui osali nawa non nazo comprendre ka lo moko na moni yo penda kitoko bozo takataka otu api vraiment tala yo bien ni nango na yo pendo komi kitoko boyo komi na gentil boyo ni nango ok c'est bien ezo mona na penda ke yo komi penda na bolingo tolingi mpe tomona yo mpe na ndako ndeko na ngai ya mwasi oyo ape kotala biso oui nayebi ozomanke biso oui nayebi ke nazomanke bino mais chéri na ngai mikolo oyo ni nango non
oyebi nakutaki na mutu moko nakutani na bolingo ya vi na nga ndeko na nga ya mwasi nakutani na mutu moko oyo napesi ye motema nayebaki ka bolingo nde kokabola biso nayebaki ke bolingo nde kokabola biso non ekaboli biso te juste kaka aza mutu moko boye aza spécial aza bien aosala nga bayege aosala nga badigi nzambe na ngai ya solo vraiment ndeko na ngai ya mwasi en tout cas nayebi si yo mobali wana azosala nga nazala aosala ozala oui donc alobi na ngai ke il faut tobalana tala en tout cas vraiment okamwisanga vraiment ndenge nini okomi na niveau mpenza ya boye mpenza niveau ya nini nazoyebi so mamba solo ke mobali na nga alobi na nga kamite azoya kobala ngai chéri wana azosala nga bien bakado naza mpe na envolé na mati na kei nakomi na lola bolingo pene elati nzoto sentiment sensation esengo vraiment eye na mboka na ngai naza vraiment la fille la femme la plus heureuse la femme la plus heureuse vraiment nazosambela kaka otombe na erreur te nazo sambela ka otomela kata sino loko kanga makingo okanga masinga yaya nga makambo kanga masinga te nana ngo azawa nana nga ko pesa biso ba champagne vraiment oza simple na pena ko oza heureuse yo ndeko na nga ya mwasi vraiment nazo sambela mwa zambali moko aza sérieux aza mobali aza sérieux lelo akisa ba mbali bazaka so sérieux te filme oyo bandeko na ngai eza kitoko nazosambela pena aza teke litie te lilie te litie lilie nde banani bayaya oyo ya mibali ye atie yo po tie lilie likimi litie lilie likimi bandeko na ngai ya mibali keba bandeko na ngai ya basi bokeba na litie lilie likimi chéri nini yango boye zwa nini yango lisusu eza nini ai makambo ebandi nini yango tolanda filme oyo na bokebi nyonso naza vraiment choqué oyo nzambe na ngai nini yango ekosama boye nayebi te nake na musala lelo bapesi ngai lettre oyo babike na longwe musala osala eloko te mama balongoli yo musala osala eloko nini mpenza yebisanga nasala eloko moko te ya mabe naza ponctuel na musala nakendaka ntongo oyebi nakendaka ntongo nazo mérite oyo te chéri balongoli ngai na musala désolé chéri nakosala sikoyo nini nasali ya mabe mpo balongola nga na mosala eza suka mokili te bebe oyo nakozala sikoyo ndeni sheri nakomi chomere nakomi bebe ezala calme kolongola na mosala eza nyonso te okosala reku koloba bongo te sheri ezala calme nakosali nini nayebi yo très bien bébé ezala calme oza bosser oza moto oluka komaka 5 heures namonaka yo chaque jour obimaka 5 heures malgré place osalaka nayebi te mais eza mpena mpasi bapatron ya mikolo oyo bandeko na nga tokodécouvrir nzela batika aza mpena batikaka bongo babenga na mosala oui babenga na mosala nayebi ki akozwa mosala mosusu na chômage aza na mboka oyo ekosala malamu aluka mosala mosusu nono oyo bosuki yo etali yo non nayebi te nalobi kaka oyebi chômage eza makasi na mboka oyo tika vraimen makambo wana moninga aza na pasi moninga aza na mawa bonga nalobi ke no ye aza na wesengo bana king bana braza bana monde entier bana mokili mobimba groupe na bino Fededi efungoli baporte mpo na bino baibonso na ndosala groupe cinématographique Fededi eza wana mpo na bino yo moto osala eza mosala te yaka
awa na groupe cinématographie Fededi awa ils ont des formations et pas de biso tout ça la kabavandir te yo to sala te na bengi ba mama ba mama ya bungu ya selembao ya njili ya lingwala ya kapela bino tuboya na groupe cinématographique Fededi na groupe cinématographie Fededi to na biso musikate to za justement na des bonhommes na son de mouton yo to na kosa ko ya ko rejoindre biso na ko na biso ko mela na privé numéro pe ya ngolo numéro ya ngolo 080 13 79 140 na bande 080 13 79 140 to bengs bino so espoir bien plus haut que les mots. Regardez ces histoires qui défient les familles, où la sagesse et la vérité toujours sentie. Ce n'est pas qu'une image, c'est un don du ciel, une vision pure pour un futur essentiel. L'artiste sien reste la star de chaque instant. Il bâtit l'avenir en restant perçant. De la RDC au monde entier, on acclame ce feu sacré qui brûle au fond de notre âme. Appelez le guide pour vos mots de soutien, au du cœur pour tracer le chemin. 9 400 pour que l'œuvre grandisse avec tous les enfants. Il remercie ses fans, sa force et sa lumière. Ensemble nous brisons toutes les frontières. Fidèle movie, le seul et l'unique flambeau. Des films qui brillent et qui rendent le monde beau. Hey! Oyo toza na kati ya histoire choquant ndeko na biso ya mwasi azobetela leki ya chéri na ye lisolo ndenge nini yalingaka garçon oyo nini yango esalamaka na yo na ngai tolanda ndeko na ngai ya mwasi tolanda filme oyo na bokebi nyonso histoire cachée histoire choquant histoire choquant ndeko oyo ya mwasi akweyaki bolingo na ndeko oyo bébé nayebi ke eza mabe ya kolala pembeni ya moto aza chômeur pardon na décidé na nanga na kati ya salon nala nanga naza désolé naza vraiment désolé chérie nazalaki na intention ya koénerve yo te pardon bébé limbisa ngai pardon ezaka avoir question kana tunaki yo ndo zongo na ndenge mabe naza désolé limbisa nga bébé o limbisa ngai hein chérie bébé ah yaka chérie ah hey naza vraiment désolé soki pe na masaki moto na nga na gangaki oui bébé bébé zaka juste question na tunaki nga na kasaki lokwa nde bapesaki yo lettre jour wana non c'est leki na minute oyo nayebi nini nakosa naza mobali nakobunda chéri nakobunda po ke nazongela mosala na nga oui yango nde eza important yango nde eza ya motuya il faut bunda chéri ozonga na mosala oui na promettre yo ke lobi nakobunda nazoyebisa yo ke nakobunda oui chéri yango nde nalingi oyebi ke toza makambo ebele ya koza zo préparer libala il faut tosala yo sala nga mpe na sala po to préparer pardon oyebi na pambolami pende ya kokutana etake mwasi na nga na pambolama nga mpe na pambolama o oui eza nga nde na pambolama eza lipamboli mpo na ngai nasepeli chéri tolanda filme oyo na bokebi nyonso eske bolingo oyo eza ya solo eske balongoli ndeko na biso ya mobali na mosala ya solo eske abandaki vraiment kosala eske eza piège te eske eza mission te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tolanda filme oyo histoire choquant histoire ya pasi histoire oyo ekolelisa yo histoire oyo mpe ekofortifie bandeko ebele
ndeko na biso ya mobali yango ye yo tongo etanaka aza toujours na ndako mwasi oyo azobongama akende mosala nini ekosalama ozoke mosala esengeli akende naza vraiment na retard ser na nga abengaki nga lobi abengaki nga ayebisaki nga keno aza na baproblème ayebisi nga mpenaki aza baproblème aza makambo ebele faya na ville azoyebisa nga keaya awa eza malamu eza kitoko makasi ndeko na mwasi aya awa faya na biso eza ikamoka malamu esengeli mpenza ye aza boye malamu me ekozala bien ndenge nini naza mosala te ndenge nakozwa swe na ye nazwa swe na ye nazwa swe na yo naza mosala te yo nde moto ozobikisa nga nazolela nsima na yo nafandi na nsima na yo makambo mosusu ya nsima na yo eza problème te oza ndako na nga eza ndako na yo donc yo nde kozwa charge ya nyonso nazondimba te ekozala malamu nandimi te eza sheri eza ide ya malamu toza deja motu moko ndeko na yo eza ngai mpasi yo eza ya ngai olingi oloba mpendaki oza sirke aya wi naza sirke aya na elobi ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali mama papa landa filme oyo fidélité ya bato ebele efuta bango mabe bolingo ya bato ebele efuta bango mabe nde okomona tantine wana na quartier akoma kosangisa mibali oyebi ntina te ndeko na biso ya mobali akoma kosangisa basi na veni oyo akoti oyo abimi ndeko na ngai ya mobali ndeko na ngai ya mwasi oyebi ntina te ndeko na biso ya mobali akoma kuluna ndeko na biso ya mwasi akoma lesbienne bashoki oyo azwa histoire choka na ye ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oyebi te tala ndeko na biso oyo ya mobali aye na ndako ya mwasi aye na ndako ya mwasi azopesa mwasi bolingo nzoka nde bolingo wana eza na eloko moko kashe abeti mwasi d'abord première prise qui est balongoli musala mais tout le monde esika kenda musala te abeti sous deuxième prise yango yo keleki na ya mwasi azoya awa bavanda esika moko est-ce que ça leki na ya mwasi tote histoire oyo ekomi goût film ekomi kitoko tolanda histoire choquant j'ai dit merci na ba fidélien pe na ba fidélien nyonso tu ya Kinshasa ba fidélien na ba fidélien nyonso tu ya Brazzaville ndeko na nga ya mwasi vraiment nasepeli vraiment ndenge namoni yo na ndaka kitoko boye vraiment ngande nasepeli koyamba bino bolobaka eloko boza yango bosenga pardon nalingi baprésenterie te o non vraiment ozoba neti eloko tomelaka te oui nayebi ok oza kutu na besoin kutu akoyebisanga te ke yo oza bien nazomona pe oza la femme la plus heureuse wa mbana yo mbana waki wapi nayebisa biso vraiment non juste akendaki kozwa ndeko moko azwa kotala biso ndeko azotala bino olingi oyebake ndeko azotala bino awa ndeko na ye oui petite sœur na ye azoya awa kofana na biso ngai mpenza nalingaka bongo te o ngai famille ya mobali eva na ndako na nga te pardon toboyi toswanaka yaya moto bandai koloba yo ayi bana basi boni chéri boye malamu bebe na nga mwana mobali yeyo ayena mwana mwasi bandeko na ngai ya basi motuna eza boye est-ce que aza vraiment leki na ye ya mwasi boye malamu oui yo nde ominana oui eza ngai nayoki mpenza mingi epai na ya na yo ya mobali ayebisinga mamaki ekoya
vraiment ayebisenga pe mingi pona yo en tout cas boye malamu merci tikanga ina la kisa chambre na yo na bongisela ki yo déjà na bongisela da chambre na yo yaka mata likolo boye malamu leki na biso leki ya chéri na biso baba basi na pesa bino nini oh na ebi ke loko yo ko pesa biso zaka mwa mai ngai mai ok nazoya na memela bino moloro moko yo lobi mai yo bokuno lobi mai film comme kitoko film oyo ezagu yo za na ndaka batu po sa fier na conseil transfert o ekoleka chérie. Oui, qu'on remercie ngate bébé na oselo transfert. Ozanyo sopo na ngai bébé. Na lingaka yo. Je t'aime bébé, je t'aime beaucoup. Nana ngwana. Transfert ni no sala. Eza ba faire na yo teo. Eza makamba bolingo. Na yebi ke eza makamba bolingo mais eza ka na yebe tanki ami. Na lingaka makasi. Toza ba mi to koma famille zala l'aise en tout cas za muto mutem munene oyike mwa ndo wa moso mwana moso bolingeleke makasi ya pardon na boyi na ngai pardon za makabu na ngai tokoti makabu no teu c'est to makabu no tokoti makabu na ete tozolo bande ngai na pesa mbali mbongo asali nini akosala ngote jamais na kozete ngai ngapenda na pesa mbali mbongo na triple na compte na bank na pesa mobali ngapenda libala Kinshasa litie lilie likini jamais na sala talibino wana eza babolingo na bino ngana oya ngai eza ya ngai na lela ye na lova ye aza bolingo na nga ya oza na raison oza vraiment amoureux oyoki oyo alobi aza amoureux aza penda na bolingo ya solo biso toye bolingo te ye nde nzambe ya bolingo ye nde ma love ma Saint Valentine ma Valentine otinda ma Valentine tinda sala ba transfert tinda biso toza kuna te menga nga penza jamais na tindo ya mobali mbongo akuli film eza kitoko bafide bien na bafide bien na nyonso film oyo eza goût avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe, l'artiste, cinéaste, le grand manager, la star du moment, Bango Yeyo, Leki. Bonjour Tantine, bonne journée na yo. Boutou les gars qui bien. Na kena musala. Donc tikala biloko za kuna na cuisine, bébé, je t'aime, je vais te manquer, oui chérie. Etaleli aleki oyo to landa film oyo na boke binyoso moi si ya kendaka oko misanga liboma Oscar oza sérieux siko yebisanga na ko supporter bêtise oyo kon eza kala mingi te Oscar nalingi buzoba oyo te ezolekiselekelanga oza koambase ye oza kokangama na ye ni nango betisa boye oh oui nayoki pena ndenge bino mpe bozalaki na kati ya chambre mpe bosa bolingo bebe zala calme oza sheri na nga oyebi ke oza motema na nga oyebi ke namemi yo awa puke tojoue je mona mwasi wana aza na mbongo oui nayebi ke mwa mwasi aza na mbongo nayebi yaya ekoumbela te naya mposaka tolia ye mbongo tokende nalingi ozala patiente nabengi yo parce que nazalaka mpe na yo nabengi mpo namonaka yo pardon naya mposaka nazala na yo
Zala calme bébé nanga, zala calme chéri nanga, yonde ma fille de Dieu, ma fille de Dieu, film comique, histoire choquante, yango yo, bozota lato, bozota laté, ndeko nanga moi si, pardon, maman nanga moi si, ma fille mère. Bolanda film oyo na bokebi nyonso ndeko na biso ya mobali aza aventurier aza escroc ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali azwi mwasi na ye amemie na ndako ya mwasi mosusu akosi mwasi wana ke asalaka balongoli ye mosala nzoka aza chômeur ayende mission bango oyo mibale na kati ya ndako balali na mbeto kokamwa ya na leki balali mbeto moko sanoki aye o azongi pwani azongi na yebi te o sanoki kende sanoki kende filme oyo komigu bandeko na ngai ya basi tolanda filme oyo ebele ya bandeko na biso ya basi ebele nazoya bebe ebele ya bato oza komona bakoma komene bavi moko étrange yo ozomona mwana mwasi ozalaki wapi chéri depuis kala nazobeta porte non nazalaki likola banda ye kolala en plus nazo comprendre ndenge nini alali pongi boye alali pongi tikala na ye pongi ok non nie oza bien oui tantine naza bien est-ce que oza na fièvre te non naza de fièvre te d'accord mpo nozongi ava boye patron ayebisaki nga nazonga na travaille eloko moko na machine mpo nasala ye rapport bato boza na posa eloko wana yango alingaki teke ntango na kozonga na aire normal mpo natinda eloko wana ekoleka koma butu yango nazongi. Oh bébé, je t'avais manqué. Moi aussi, je t'avais manqué. Oyebi que ça yo bébé. Vinanga ezate. Bébé na lela yo. Bébé na lova yo. Mokolo mobali yo. Ndeko nanga ya mwasi. Ndeko nanga ya mobali. Na Kinshasa oyo ba venturier baza ebele. Babata litie lilie. Lilie likimi. Ya liaka après akimi. Bandeko nanga ya basi. Keba na lilie likimi. Lelo na Kinshasa bayaya kombo na bango ekoma lilie likimi nina ngo boy nina ngo penoza kwa mbosa misonga zala calme. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement le là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na
ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel. Basalela yo spot publicité. Fidèle Move Production, nous sommes là pour na ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Ba firmer nyonso, ba mama nyonso, ba papa ba kima, balia likima, bandeko na ngai nzambe apambola bino, mais na sengi na bino pardon, film oyo ete ya bino. Na place yo zonga na kindumba, na place opesa nzoto na yo na mibali nyonso, ndeko na ngai teka ata malala, teka ata koko, pardon, pardon ndeko na ngai ya mwasi. Pardon ndeko na ngai moi c'est na bondeli yo choc oyo si ozwa histoire choka oyo za nango pardon kotika te diable a manipulé yo kotika te diable a manipulé yo ndeko ya mwasi pardon batela oyo za nango mwana moko bana mibale misato minai o batikela yo o basundola yo na bango pardon ndeko na ngai ya mwasi film oyo na memi yango pona yo c'est là. Chérie, pour na nini yango vraiment yo na chérie na obolingo makasi boye tali yo oui nini yango na lobi ya mabe en tout cas eza problème eza bolingo na bango ya kolanda bango te ya problème te ngana mosi tanga tolingana aka makasi bébé il faut que nous na mama na nga Ninango yaya. Ni tati naza bien. Désolé. Est-ce qu'on y est a commis na zemitote? Oh, c'est bon. C'est bon, tout soit ma son abisso. Chérie na banda ba ki photo ke mona maman. Bébé. Oh. Hey, bébé. Naebi ke naza na bague sikote. Oh, ndima. Nazo promettre que na coffre yo bague. Mais nena biso ke na lingi yo. Bébé koloba kote ko linganga parce que to lingana oui, to lingana oui. Bébé nanga. Oyebi ke depo kota na vie nanga. Oh, changer histoire ya vie nanga. Je t'aime bébé. Tu es mon tout. Tu es mon chouchou. La reine de ma vie. La queen mother. La mère de mes enfants. On numéro balanga. Bébé. Bébé nandimi. Bande unanga basi. Bongo ba palitié. Likosi lilie likimi ndenge bazalaka na maloba ya séduction awa oh bébé oza ange bébé na kopesa yo double stade de France ya fali pupa ekoma yo Oscar yakondima bongo te ozo penso sa nini oke de présenter pa mwana bongo na zanani etant que nani pe nanga na za pardon olingo bana mama swana oui siko ye expliquer nga siko zo penser ça la nini oh fou comme peut proposer moi swana bébé ozo comprendre de l'autre côté
ozo comprendre le côté que mon amour soit naza source ya revenu ya yo yanga pe ya famille na ngai. Pardon vraiment. Osoza kosala wana za ba flatterie. Nazo kosa ye. Amona penda ke na lingi ye. Nazo kosa ye kutu kende naza boye. Nako pesa ye kingakati. Ozala ki ya président Kabila koma ya ye. Nako sombele locomotive na Congo. Yenda gérer yango. Bébé zala calme. Zala calme bébé. Nako sombela yo bébé. Oscar, pardon, na kondi mabongote. Okoki jamais ko présenter mon amour, c'est pas maman na yo, pardon. Bon ngai, bébé, yo zuwa makasi mopona nini. Yo nde na lingaka. Yo nde bolingo na ngai bébé, je t'aime. Oh, c'est comme moi mouke bébé. Na ko sekate za kanda o. Na ko sekate na za na kanda. Na ne sengote, pardon bébé. C'est comme mouke. Zala calme. Hein, bébé, ça la confiance nangai. C'est kako, mon chou, mon choco, la mère de mes enfants, maman Mima, maman Ginga, Ginga, Ginga. Big dédicace à toi, mère Palais Colobor. Reviens fidèle du Makesse. Ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali. Tala histoire ya ndeko na biso ya mwasi oyo eza choquant. Alinga mobali. Lelo pedi eza na mina nga moko fallait ya kotala nga. Ndenge nini? Fallait bien na téléphone. Non, alobe fenêtre ni fo aya awa. Grand frère. Na récupérer le moko na bosani yo. Poni ozo sala biso bongo zo tarder biso, hein? Poni nango bongo tozo kende to na retard. Hein? Ni nango boy. Oh. Ni nango yo na yeka bosana kaka budista kaka. Allô? Oui maman, olobi nini? Toza nzela. Maman na comprendre yo temps. Maman, pardon qu'on annule rendez-vous te toza nzela maman. Maman toza nzela to le cas déjà barrière toza nzela tozo ya kuna. Ah. Ninango ozo ndima pena makambo ninango susu mama benga o azokende village moko ya fin fond côté ba mama kulutu kuna akosala 2 semaines boye bisaka tozokende lo oui na ebisa ki OK za problème grave ten to ke na ta jour mususu ozo imaginer penda to tie ba carburant obongami OK musala teta ningo lati kitoko boye OK mona mabo kilo na yo amona yo mais alobi ki akomona yo susu te hein. Oui, nini chérie. Nini. Toi na mama komona mama na yo. Toi mona mama na nga oui, toi mona mama. Donc mama nga simbite, toi mona mama na yo. Et ça pour me te toi mona ta mama na okasi nga loka to keiti. To kende benga mama zo ke mona yi. OK, problème ezate. Il y a yo ya ça vraiment mutababal. Chérie na ye ya solo ayebisi alobi pardon ko kende te comme maye kune pa mama na yo te soki omemie ko bebela yo nanga a changer ba moko destination ndeko nanga mwasi ndeko nanga ya mobali histoire choquant film oyo ete ya yo oh mobali kitoko kota na kati ya ndako kota hey vraiment na sepelo mona mwana nga ya mwasi yaka mwana nga mbali kota na kati ya ndako to sola koto yo amaka mwambalo ye na yo wana ayebisi ngai ki alinga bala yo est-ce que ondimi pena mwambali wana amaka mama oyebi ye quand na ayebi ye depuis 8 mois kaka 8 mois. Donc 8 mois ya pomba lenga bala yo amaka 8 mois ezembele te mamba bolingo ya mutakosa yo te mama na lingaki makasi yipa linganga makasi donc asaka na banque non mama yo potalaka donc ozobisa ke mobali asalaka te yo salaka mais azo proposer bala yo akoma yo na esprit amaka pono koza na zoba boye amaka na za mama na za na experience na yebi makamba bolingo
Mama na yebi mobali nanga bien, mobali moko bien, mobali moko gentil, mobali moko fidèle. Amaka keba nazoke bisayo. Oyebi ba jeune bala mboko te. Mi bala mboko basa lokola bato bazaka na nzala. Soki alie akei nazo suspecter mbali wana. Mama ko ba bongo pona nina mbali nanga. Mama ko ba bongo pona mbali nanga. Okay o. Nako pekiso bolingo na yo te o. Mais oh nazo linge pa na yo mwana nga. Mabe komelo lobite keba na ba li baton liluki lilie likimi. Oh yaya na ko souhaito ka meilleur o keba na baton liluki lilie likimi asundola bana na ngaba akoma na lemba lilie likimi asundola mwasi na maluku akenda kokota libala abala na lemba abala na kingasani asundola mwasi na gombe asundola mwasi na bandal asundola mwana moko na bumbu akenda kubala kosala mariage na lemba bana lemba pardon ni nanga sikoyo na comprendre yote ndeko na nga mwasi penda yebisanga yo penda ngana yo penda mamba libala ozo pesa ko ozo mobali yo penda oza mobali yo ngana yo toyebani ngana yo taba fia lokolo moko ya loboko moko ngana yo ya ngana yo tokanga bwe libale kokota te toyungula kabango ya tala yo soze bisapenda ko lingo za mobali acha yo sérieux est-ce que mbale boko baza sérieux nga penda na ko ningana te ngai ndoko na mwasi na ko linga mobali te na mboko yo abalinga atenga na ndako apa landi lisusu na nzela bazalaka sérieux te bazali luki lilie likimi ndenge ozomona bango wana akoflate yo aflate yo bébé je t'aime bébé je t'aime je t'aimerai je te kolingele je te après soki azwi oyo alingaki mbala moko puwa tulamusi ya zaza yaya nyonso wana ezongeli yo badouleur bapasi yaya nga namona mobali ndenge azolandanga azopola mbula mais jour kaka liaki lilie likimi yaya nanga tala tika na yo makambo wana toyungulaka nde tozoyungula boye ngai nalapa histoire choka ya vi nanga ndenge ozomonanga bomwasi kitoko nakoma kosela tai jamais nakopesa mbali chance wana aye na mbongo na ye nga pe na tie yaya ngai mobali akosanga lisusu te yaya esengeli toluka o tobosana makambo wana bolingo babongisa kaka na bolingo esenge totrouve libala yaya osekisanga tika kosekisa ngai pardon ngai o nasala mpo na bolingo yo osala yobi fidélité nga na sala yo ye makona nga na tambola osala nini yaya lobe eza lelo te tala pardon vraiment namona ozo comprendre nga te yo kana yebisa yo moni nga nde atelemi boye mwasi ya taille jamais pardon longola nga na makambo wana o longola nga etali yo yaya yo soki olingi osangage na yo tikala na bolingo linga mwasi yaya o linga na yo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mobali pardon liluki lilie likimi otika mwana na Kimbanteke otika mwana na quartier wana lelo okoma na mobali mwasi mosusu quelque part okipaka bana te filme oyo eza mpo na bino bebe osali na moma oyo fandawa oza bien bebe naza na bien te ni nango ezo marché te
oyebi depuis nabungisa mosala na ngai nazozwa mosala te eloko ezomarche mpa na ngai eza te bebe nini nango ngoloba mpena na makambo ozoloba sikoyo nini nango ezoderange yo loba moko ya bami na nga alingi asose nga na mosala moko boye eloko oyo alingi ase mpa na ngai eza kende azala mwa mbongo moko boye mbongo wana nde kopermettre kende atia lokola fond siko problème eza ke na na mbongo wana te naza ta place na kozwa yango te donc nakodebite affaire yango ndenge nini chéri eloko ezoinquiete ngai yango wana ok soki na comprendre eza ke olingi obanda baaffaire oui yango wana nina banda baaffaire nangi na banda baaffaire oui chéri nazoyeba te osanga 1 million 1 million oui na comprendre te 1 million bébé sunga ngai nazwa 1 million deux fois ta kode fait pas patron na yo mbongo wana eleke ebele 1 million eza mbongo ya compagnie mobima na ozango bapipinga ata yo moko vraiment chéri 1 million ata 500 000 te bébé omondi osolaka bien na patron na yo solo na patron defisa biso pardon bébé ede ngai sunganga vraiment bébé na nga pardon sola pena na ba collègue na yo patron na sunganga pena pesa nga mbongo wana na banda ba faire na kozongisa yango bo moninga na wana pena ako sunga ta ndambu te bébé a opesa nga mwa 200 000 mais 200 000 ezaka mpona koencourager nga mais il faut naza mwana ba 800 000 depuis ça 1 million bébé pardon na kozongisa mbongo wana kende na musana na bino badefisaka 1 million 200 000 na wana kotiaka na compte ya ba démarche pardon bébé na nga na bondeli yo pardon bébé pardon na bondeli yo pardon za espoir na ngai tala ndenge ba escroc bazalaka liluki lilie likimi eske obosama moto banda oyokana tokane na yo esengeli mbongo wana tia impression apesa biso 1 million tolongwa tokende tala penda biso sala penda sorti ke tozonga so na bobola te tobungisa mwana biso akufa mpona kozanga mbongo bébé esili oyo eza passé moi déjà akufa parce que tozalaka na mbongo te nayebisaki yo na kosala g oui chéri g ozosala oyo osala yango bien